Mokimbango ye asali misala na ye apekisi oyo ya mabe tosala malamu mokili elingaki te mpo solo oyo alobaki même solo oyo nkolo Yesu alobaka bato bakomi contre na makambo wana bango batika biso batata na biso bango misato bateye biso balakisi biso nzela biso toyebi ke toza na Yerusalemi biso toyebi ke toza kotonga Yerusalemi mais ezomonana ke na 2016 mopepa mabe eza koyela biso mpona nini Satan aza ya kosepela te biso tozalaka na bilembo mosusu bango mpe bazalaka na bilembo mosusu ya biso na bango eza koyokana te eza kaka likambo eza koluka nzela ekweya biso soki tosambeli te wana ekozala pasi nayebi ke koko na nga avandi na nkamba tata na nga azalaka na nkamba mama na nga azalaka na nkamba mwana na biso azalaka na nkamba elakisi ke nkamba nde ya kotia kimia na mokili kolo eleki nalobaki ke bareno ya ndenge na ndenge ezosalama esalamaka nango ntango nyonso kasi ya mbala oyo bazwi décision wana eza malamu te biso nde tokobondela mwana tata Mokimbango esika nyonso ozali ezala midi baere oyo bapesa biso to respecte yango ezala butu ezala moi papa Mfumalongo alobaka makambo mingi oyo eza koya liboso biso toza kolandela baperiode nyonso alobi ke na 2000 ans makambo ekozala kutu na ntango wana ke bandoki bakokota te bakozala lisusu te na 2000 ans mais ndoki ntango ayoki bongo akoti na bana mike bana babebi mingi na periode wana mwana nyonso babebisi 2001 bandoki balobi toleki 2000 ans esikoyo nyonso balobaki ekwei tozali kaka kasi toyebi ke likambo moko ekosalama situation wana ekozala grave yango papa Mfumalongo papa Diangenda alobaki kinkenga mpadela toza na nyama moko bazalaka na zamba antilope ye alalaka na esobe lisese wana papa Mfumalongo alobaki mwana antilope alobi ya antilope alobi periode moko tozalaka nango ya mpasi periode wana soki ekomeli biso tolalaka pongi te ezalaka ndenge nini mwana tika okomona yango alors na sanza ya septembre periode wana ekomi bakomi kotumba besobe nyonso repo ezalaki na bango te soki bamoni kuna esobe ezali bake kokota
Mais ceux qui va continuer, voyez votre tombango de sous. Bakimi. Bakende kuna, à Monique Awatobik, voyez votre tomba. Place zate. Baya kokende za susute bisobe nyonso batumbi yango. Place akola lesili. Siko tata lobi mwana omoni période na lobaki na yo yango yo. Est-ce que tokomi pembeni de tuzali nanu biso tuzosenga kaka mabondeli. Tuzosenga mabondeli parce que mokili eza ya koningana. Deke mokili eningani Yerusalemi kolala pongi te. Pai nyonso ozali yebaka ke likambo tata alobaka na biso likambo ekomi pembeni tika lisusu mosika te. Tolobaki bambuta bokende bozongela biso periode moko papa Mfuma Mbanza monaki ke mpasi ezali koya fo ezala 97 bien na 96 bambuta nyonso batikalaki awa mpona mabondeli. Biso tozotonga na biso mize oyo Nzambe alakisi biso. Tokotonga mize na kimia. Pasi ezala na biso te, mabe ezala na biso te. Oyo bango babongisi mipepe wana ya mabe elongo ekende mosika. Na ndenge bolandinga na libondeli makambo mingi eza koya. Oyo ezali ke biso tokotia na mabondeli mipepe wana elongwa. Pona nini bino bosambelaka? Pona nini biso tosambelaka? Batu batunaka makambo ebele. Toye na biso, toyebi banzembo, toyoki matei, tosambeli, toke na biso. Me na molimo Nzambe aza kobongisa likambo mosusu. Tokomi na ndako ya Nzambe, ava babondela nzembo. Nzembo Nzambe ayoki biso. Oyo tosengaka na oyo toyembaka. Simande mama moko afungola nzela. Banda kaka na 21 ndenge tata Simoki Mbango alobaki mama Mwilu beta ngonga. Mama soki abonde na libondeli ya liboso bango baye. Oyo nyonso tokoloba na banzembo na mabondeli na matei soki esili bazwi ba rapport nyonso bakena. Yango balobaki ete ntango ozali kobondela omibongisa nanu, ntango ozali koteya omibongisa nanu mpo barapport na biso ekendaka. Tozo na koko, tozalaka na koko Tsumbu Simon oyo totangaka na histoire. Oyo ntango nyonso tata Simoki Mbango aza kondela na lukengo epai ya nani ya Tsumbu Simon noko ya bamama Mfuma Mbanza koko na biso ye pe akangamaka ye boloko na Kisangani. Alors ye azongaka na ye tozalaki na ye avandi na lukengo biso tovandi na Ngombe Kinsuka. Chaque fois tozokende kotala ye kotikela biloko ale sili. Mais mokolo yenga soki aye na ndako ya Nzambe avandi na ye ere moko okomona telemi ye moko kaka biso toza koloba age mama Mfuma Mbanza tuni yo mikolo nyonso otelemaka na ndako ya Nzambe mpona nini esalaka nga pasi. Mama Mfuma Mbanza tunaka ye alobi te
soki omoni nga na telemi na ndako ya Nzambe namoni mokonzi na nga akoti. Soki mokonzi na nga akoti ndako ya Nzambe nga nazala kovanda ifo na telema. Soki abimi ntango wana nga navandaka, me soki akoti nakoki kovanda te. Yango nauti koloba ke bayaka kozwa rapport na programme nyonso tozalaka yango na ndako ya Nzambe ekei. Soki Nzambe aza kovisite bino te ezali mabe, me kasi Nzambe soki avisitaka bino ezali malamu. Yango balobaka ke na ndako ya Nzambe atiaka makelele te, kotambola mbangu te, kokima mbangu te. Tambola na kimia na ndako ya Nzambe. Oyo tosalaka to makelele to kodiskite koswana bango su baza wana bayuki soni babimi bakei. Oyo ezali ndako ya Nzambe. Tokopesa na mbote te, tokoyoka pare te, nini te, ezali ndako ya Nzambe. Toye koyoka nde matei. Biloko tomonake c'est rien, eloko muke mais soki molimo aza wana a déplacer. Kenaye. Yo yibike oye na ndako ya Nzambe. Na famille oza na difficulté. Na ndako na oza na difficulté. Telle place to na musala toza na difficulté. Oyo yo oza kosenga. Ezala na sia motema. Même oza koyokana. Nzambe ayokaka nyonso. Ayokaka nyonso. Ya wana tolobi. Soki tolobi te ekozalaki alobaka te. Me biso tolobi likambo moko ya mabe eza koya. Alors biso tokosala ndengi. Avant ekoma obie tomona yango te mabondeli makasi. Batu nyonso baza kokanila 2016. Rezala malamu batu nyonso kaka balingi kaka mokili ezala na pasi. Mbeba ezala. Pasi wana nde tuza koloba ete ezala te. Toye kolela kosenga na Nzambe na biso. Surtout biso batovani na Yerusalemi. Vraiment toza makasi na mabondeli. Ndenge papa Mfuma Longo azaki kosala. Amoni likambo. Abengi papa Mfuma Mbanza. Buta yebisa batu basala babeko. Papa pe akoloba tosambela mingi. Likambo wana bambuta mona bakoteli yango basambeli. Ndenge moko pe na tango ya mama Mwilu. Biso tobondela na bao bakangamaka bakendaka likolo. Bango pe tozobondela mpona biso totikala. Ezalaki bongo na mama Mwilu. Tata Samuel, tata ya papa Pipo, ye mutazaki kotinda mamingi. Yo kokenda na Lubumbashi okoluka avion. Tout d'abord na nkamba ka camion. Mokolo mobimba ozaka na camion tango koma na Kinshasa nde oluki avion bapeso date yo okende. Okay. Mais ye soki batindi yakende kona na Lubumbashi le même jour akomi na ye. Okoluka mayele ndenge nini akomelaki kendelaki okoyeba yango te. Kuna peso ki bapesi réponse le même jour akomi na ye. Uchikuna na komi na ba minutes akomi yango. Tala likambo tuza koluka yango wana. Leo bundelaka mutuka, oluka avion, oluka nini. Mayele oyo ezalaki kuna ba papa Samuel Biakanwa bayebaki bien.
ndenge nzambe azaki kosala kati na bango makambo ekei le même jour akomi kozonga pe azongi bien le même jour akomi na ye kamba nyonso ayebi ke muntu azongi batindi ye batangi mikanda nyonso oke ndenge bazaki kotambola elika nyonso ezaki na Yerusalemi mosusu na Kisangani bamosusu na Lowa bamosusu awa na Kasai Kataka Kombe Lomela kutu na Lomela pa batetela nzambe azaki kosala tango wana biso pe soki tozosenga mabondeli tina ezali nzambe ayokela biso Afrique mobimba pe mokili mobimba eza na kimia mutu nyonso asentir ke pasi ezali me na pasi wana ndenge tokosala mabondeli kamba salaka babeko kamba abondelaka kamba tozalaka na programme tokozela te ke likambo ekweya liboso bongo tosambela te ntango nyonso fo tozala na programme 2016 eleka na kimia po toza na eloko ya motuya oyo tokopesa na tata nzambe oyo tosali na maboko ezali mise ndenge batata baloba na biso bolingo mibeko pe misala na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwa meisonga lendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwa meisonga lendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwa misonga lendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwa misonga lendo munza. Makala mubata nyuka ya mose ya mina nyuka za palawo wawu mono kina usisonga lelo jambe muza ya lubana ndamu kasilwa ili kenza kansilulemba kaneyo kenda beni kenda kwa ngindumbi kenda makala mbata bibiko nyoka ya mose ya mina nyoka za palawo wawu mono kipu
musisonga lelo jamemuza yalufana ntangu basilwa ikigenza kansilulemba kaneyo kenda kenda beni kenda kungimbongo kubama nisa kumazamba Angola kubama nisa kumazamba RDC kubama nisa kumazamba Nuisa teleka kimbangi keno Zangelu divanja Okonso kwa diamu batikulu ikalanga Iposi suka ikimisanga Nomuza Kujinu ya leta imono kimamuti mandichifu Ipundu di mosiri salamu amonsa japunyo kimamu Mongo sa mono kimamu tangu ifwene Masiza jiunga enza ya mina ya takadukuba Wawu tangu ifwene zengele zengele Iweke sadimya kuti nyambise mimoneka Ngina ngina beni Ngina kwa ngindumi Ngina ngina beni Ngina Kumazapa, Angola kubama, Luisa Kumazapa, RDC kubama, Luisa Kumazapa. Avez-vous déjà eu l'occasion d'entendre parler de Simon Kimbangu Kangani, son l'incarnation du Saint-Esprit en deux trinités, nous a paru incroyable à jamais. Avez-vous déjà eu l'occasion d'entendre parler de Simon Kimbangu Kangani, son l'incarnation du Saint-Esprit en deux trinités, vous a paru incroyable à jamais.
batata bamama mbote na bino banso bomipesi mpona kolandala teki na mokolo mwa lelo totondi bino botondi ya solo tozali awa na nkamba Nouvelle Jérusalem wapi epai lingomba ya tata molimo mosanto mpe na bandimi na yango bazali kolala pongi te mpona kotonga Yelusalemi ya sika. Awa tozwami ezali na Nzanza Bisadi, ngomba oyo ya Nzanza Bisadi ndenge boyebi wuto mokolo mwa le 18 janvier 2014 ya mbula oyo tozali papa mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu Kiangani ayaki kotia libanga awa mpo ete apesa nzela na cité oyo ya sika esengeli kotongama na esika oyo nde na yango batata pe bamama tata mokonzi ya bule pe mokonzi wa lingomba esepelisaki ye mpo ete apesa mosala yango ndenge akokabolaka yango na bamasanga oyo tozali na yango kati na lingomba yango epesamelaki na bilenge oyo tolobi bongo bajeune kati na église kimbangiste bazali regroupé na union de la jeunesse kimbangiste plateforme oyo ezosangisa bajeune ya église kimbangiste ya mokili mobimba talaka na ntina wana lelo toye awa na ngomba yango ndenge bomoni ezali bongo démarrage effectif ya batravaux ndenge esengeli bandako etiama na esika oyo ezali bongo 30 maisons oyo esengeli etongama awa nde na yango bomoni ete toye elongo na batambolisi ya union de la jeunesse kimbangiste na niveau général pour que tokoka kotala lolenge kani misala yango ezali kobanda nyonso wana ezali kokota na mposa ya tata mokonzi wa mboka wa biso totangi bongo kombo papa Joseph Kabila Kabange na cadre ya révolution de la modernité ndenge alingeli yango ete mboka na biso etongama na yango papa mokonzi wa bule mpe mokonzi wa lingomba église kimbangiste ya solo ezongisima te ndenge bomoni kamba mobimba ezali kotongama nde na yango tokolanda na bokebi nyonso oyo ezali kosalema mpe tokozanga te kosolola na bakonzi mpe bakambi ya ijiki oyo bazali awa mpo ete toyeba sika boye lokola misala ebandi ekosalemela lolenge kani mpo ete bajeune ya mokili mobimba bakoka bongo kolanda. basi baleke pa na bino wana na kasi nano esalama te awa na nkamba donc ezali site moko ekopeshe l'exemple tata mokonzi ya bule na esika totelemi atiaki libanga po ete bajeune batonga 30 maisons 30 maisons mpona lingomba eza bandako ya lingomba ye apesi biso yango biso bana na ye totonga alors kolonga date wana ya mois de janvier ti mokolo malelo tokokoloba
toza kozela pe mposa ya tata mokonzi ya bule po ete ye moko azalaki na bapriorité ezalaki musée d'abord oyo toza na yango ya lingomba awa na nkamba mpe aéroport. Alors kotonga aéroport eza kosenga baengin oyo baniveleuse ekoka kozala kuna comme kuna misala ekiti mwa moke oyo mpe ya musée baengin baza so na mosala mingi te ntango ekoki na biso bajeune torécupere baengin yango ndenge bomoni tracteur oyo ezokosala niveleuse mpo na terrain na biso basala mpe propriété ya terrain tobandi sikoyo bamisala na biso donc mosala ese ebandaki depuis atiaki libanga nde apesaki biso autorisation tosala mosala ndenge eza prévu na baingénieur na biso. Kinshasa, centre d'accueil des conférences de Kimongis de Kinshasa. On est aujourd'hui le vendredi. Je regarde ma montre, il est exactement 19h. Et effectivement, on est le 25, hein, c'est ça? Le 28 plutôt, le 28 novembre 2014. Nous trouvons donc au centre d'accueil Kimongis de conférences. J'ai en face de moi un papa. Respectueusement, papa, nous allons vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Moi, c'est Révérend Emmanuel Dina, président général de l'Union de la jeunesse kimbongiste. C'est quoi l'Union de la jeunesse kimbongiste? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? L'UJKI, donc l'Union de la jeunesse kimbongiste en sigle l'UJKI, c'est une plateforme de mouvements et associations au sein de l'église kimbongiste, regroupant ainsi tous les jeunes kimbongistes. Merci pour la réponse. Papa révérend, nous avons aujourd'hui Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, c'est lui qui régit les sessions Kimongis à travers le monde entier. En Kamba, tous les mardis, avec son conseiller direct Papa Mbenza Kiangani, il n'arrête pas d'alerter la jeunesse concernant les 5 mois. Vous, au niveau de l'UJKI, comment vous êtes organisé ici en RDC, Cassette du président général? Oui, je ne voudrais pas que vous parliez de la RDC parce que je suis le président général. Ah oui, du monde entier, universel. Je coordonne les activités de la jeunesse au niveau du monde. D'accord. Donc je peux à la fois parler de l'Angola, du Congo-Brazzaville, de l'Afrique du Sud, ainsi de suite. D'accord. Donc ce que Papa Simon Kimbangu est en train de faire chaque mardi, c'est juste un modèle. C'est comme ça qu'à toutes les occasions que je suis en Kamba, j'appelle Papa Simon Kimbangu comme étant les professeurs et que son conseiller direct, Papa Mbenza André, et le professeur assistant. Donc ce qui se passe en Kamba, c'est un modèle. Papa est en train de prêcher par un exemple. Donc le chef est en train d'utiliser un matériel didactique. Nous devons, nous tous à travers le monde, nous référer à lui. Parce que c'est lui qui pourra faire le contraire, est aussi contraire à la volonté du chef. Donc ce qui s'est fait en Kamba, c'est ce qui pourra être fait partout à travers le monde. D'accord. Maintenant, la structure de l'UJKI au niveau universel, comment c'est organisé? Elle est comment cette structure? Nous avons, comme on a toujours dit, que ce qui est organisé au niveau national, au niveau général, doit être aussi fait partout à travers le monde. C'est-à-dire au niveau de paroisses de l'Europe. Une parenthèse, je voudrais dire qu'au niveau de l'Europe, il n'y a pas une direction nationale, il n'y a pas aussi une direction continentale. Les paroisses sont autonomes. Toutes ces paroisses dépendent de la direction générale directement. Là, il n'y a pas aussi un coordonnateur d'activité. C'est comme ça que je voudrais profiter de cette occasion, vous qui êtes journaliste, pour vous dire que la personne qui était désignée, Papa Dibacha Christopher, avait la charge de pouvoir servir de trait d'union. C'est-à-dire quoi? Il est désigné comme étant chargé de la presse et de l'information. Donc il prend les informations qui viennent de la direction générale pour les dispatcher au niveau de l'Europe. Il envoie les informations au niveau de toutes les paroisses sans déformation aucune. Donc, il sert de trait d'union, il peut nous tenir informés de ce qui se passe dans les différentes paroisses. Nous, à notre tour, on envoie des informations par son canal. Il enverra lui aussi des informations à toutes les paroisses. Parce que je n'ai pas voulu personnellement
traiter avec les paroisses de l'Europe à partir d'ici. C'est pourquoi on l'a mis, lui, comme étant le chargé des informations de la direction générale. Ah, donc il n'était pas le président général de Juki en Europe, comme on avait compris. Non, d'abord, là, il n'y a pas une direction nationale, ni une direction continentale. Les paroisses traitent directement avec la direction générale que je dirige ici à Kinshasa. D'accord. Papa Dibacha était désigné comme étant le chargé de la presse et information. Alors, il n'est pas titulaire au niveau de la direction générale. Son titulaire est ici. Lui, c'est l'adjoint, mais résident en Europe, chargé de la presse et information, un point, un trait. D'accord, ça c'est clair. Merci papa pour cette précision parce que c'est vrai que bon, on va parler un peu en langue notre langue de continuer ici en RDC. Bato betekoma baku parce que il y a comme on a été au Tchaki mokonzi kuna ba juki nenge za ko sala après pesa ki moi nenge soki nenge nzenge merci pour la précision pesibiso si kaboye papa ce que ça un message ko pesa ya ba juki kuna biso lo kutia mikila ba paya autour baka Europe précisément isa ko pesa moi le banini papa muta. Papa journaliste, vous êtes journaliste. C'est ça. Bah, journaliste, bah, ça n'a limité. Nengo yawa, vos informations, on peut savoir na bateau, na avion, na mutuka, na mabele, même na ndako. C'est ça. Donc, bah, information, nous avons fait ça, on a se livré na presse pour que yo même bah, information peut ça, nani a na posa bah, information on a niveau ya poto. Donc, on a koloba, l'IJIKI est organisé. L'IJIKI c'est une structure. Na kata structure ezaka na organe nango organe ya liboso ezali direction générale na niveau ya animateur c'est la direction générale mais le tout premier organe autoza nango c'est l'assemblée générale la direction générale les différentes directions nationales des directions provinciales la direction des districts ainsi de suite mais au niveau de l'Europe comme structure il y a Europe papa alingaki acha ordre alingaki teke ba direction nationale et église ezala na ndenge ba paroisse ezali autonome na fonctionnement nango ezako tala manankamba directement de la même manière que ba IJIKI ya ba paroisse ezako tala mana direction générale parce que direction générale ngade na zaboye je ne suis pas membre d'un collège je suis attaché à l'organe au babengi le cabinet du chef spirituel parce que rapport nanga na pesa kana cabinet na pesa ngona collège moko te na ko pesa na RDCT na ko pesa na Angola te na ko pesa na Brazzaville te je donne au cabinet du chef spirituel donc nazali attaché na organe au babengi chef spirituel et c'est comme ça que les gens doivent comprendre ça alors au niveau de l'Europe il faut fonctionner en Europe, il faut fonctionner directement. Le président général peut faire des informations, peut directement alors, sans passer par qui que ce soit. À condition que l'information est transitée par Moutoyo, mais pour le fonctionnement, ils peuvent appeler directement sans pour autant passer par la personne Oyo, Ngaïna, comme chargé de la presse et l'information. Mais parlons de ce contact, comment on rejoindre Rio par exemple? Numéro de téléphone, un email, adresse en Kamba ou Nini? Oui, Makambo Etali, email, Makambo surtout adresse Yankamba, mais n'a pas si numéro de téléphone. C'est ça. 09. Donc 00243 pour les crédits internationaux. Entrée na biso to Itzaka, mais va retenir 09 98 44 80 57. 09 98 44 80 57. On a des numéros de contact sur le téléphone. D'accord, merci Papa Révérend. Toi qui combo nini Papa Révérend. Combo nalobaki Papa Révérend Emmanuel Dina Domanuel. Puis que aux swinga à pied levé, vraiment ils appellent à bongo. Il faut que soit mutua chaud pour ça votre moko pour ça qu'il a posé information aux swinga nazako tambola même ceux qui n'a joué outil bilanga pour ndima ka ndengo wana mais il que nazaka après na ba circonstance. Aux assoda viva et l'homme. Si vous voyez à côté tu peux na yo moi caisse un des caisses à Paris là-bas. Papa pesa vous comment nani? Pamboka Mundele, na couture na couture son accueil, au sein de la président Masson nous sommes là au bêta wa biona na mutamuntu. Déjà premièrement, avant Mouta comme déjà présent, c'est un grand frère. Donc na sur l'année tant que grand frère et puis na moi ma bongisa na mumboyo chef spirituel de l'église Kimbangi, c'est pas seulement au Kenya où il y a des mots de sang tapé ça qui là et je sais nga pe fu bisto pousse en terminer pour que c'est ma bongo. Et en gros, tout en est pour la solo là. Pour la rebongisa kotala ndenge nya kokoya kotala biso et vous savez là on pense à Mbuta soko yeli biso kuna ezaki ezali papa uza nongi ya fumonongo Mbuta likamute likamona soki papa pesi lango nzela d'abord réseau dépend na bino il faut
papa sentir que bino bona posa que toya parce que ce qui pose ezate papa peut atika ka mwana na yake dete il faut toya na siko yo bino bozana posete président général Ijiki ayela bino nako ya na likamnini c'est ça bato tilelo bazoye bate Ijiki eza eloko nini parce que l'obaki na résolution on avait dissous l'Ijiki en tant que tel. Quelle est cette nouvelle base de comment le fondamental de l'Ijiki actuellement c'est quoi version papa c'est manqué l'esprit de vérité sa divinité na masolo tozaki nango papa na ibsaki yo ko résolution oyo bimaki ndako tongito bandako tongito tonga 30 maisons na nkamba Ijiki papa pesi biso tonga 30 maisons alors Europe wana tokokoma eza chapitre mobimba Europe nebite soki ndenge ni bazozo alikaboyo mais question no toko poser ça fondamental c'est ça papa parce que be fait nango nde ba construction moni question na yo ezali ndenge nini Ijiki oyo ezali parce que résolution 25 et lobby que l'église donc l'Ijiki dans sa forme actuelle donc la forme par rapport il y a 2002 l'Ijiki dans sa forme actuelle est dissoute alors l'église enjoint les départements de mouvements et associations en vue de sortir une nouvelle politique et donner aussi la position de cette plateforme vis-à-vis de l'église alors département de mouvements et associations au niveau de la RDC et bimisa la nouvelle politique il y a Ijiki où ils sont différentes na Ijiki il y a 26 au Ekenda et courant politique yango ils ont défini na ba objectif ya sika auto zaina yango 6 objectifs mobimba tango na koya na poto fona tika bango na soif koya ko yisa bango ba objectif o ya sika ya Ijiki o ya papa timoki bango ngani ezali ndenge nini wana ndeko salem alors ba image yo bo to ko la tsawa ezali 30 maisons eux kotongama Europe donc toloba tu as diaspora ba kotongande 4 maisons sur 30 seulement RDC mais non parce que ezoko la ça apparemment c'est comme qui va pendante excusez-moi parce que c'est biso fait tu dois que le papa journaliste boy bisanga contribution ezaki ndenge ni ya diaspora fait les 4 autres c'est yango ezoko la image que difficulté pesa katina bino mais na ina vivre yango ya mwana fona kita na Europe na yeba eske ko bango tozana ngo ya solo beza elokuta RDC 10 Angola 7 Brazzaville 7 Nkamba yemoko 2 maisons et diaspora nyonso tout 4 maisons alors il faut pas longwa na idée wana ko lebake ba makasi de poete to sala musala Europe azonga na position na ye ya kala ke Europe azako dominer même sur la RDC donc il faut to ya Ijiki monana alors Ijiki ezali plateforme ya ba mouvement na ba association nyonso au sein de l'église et ça makamba bana mikete donc la jeunesse c'est un état d'esprit ça n'a rien à voir avec l'âge voilà un peu ce que j'appelle papa référent tu zoko bakaka ngai elilo le belawa c'est propos na mona ka na ba kultu mo na archive passa na mandombe le pai David vous savez mandombe nazali mwana mandombe pe nazaka secrétaire général il y a centre de l'écriture négro-africaine donc tu travailler un grand collaborateur il y a papa wa Beladi donc tout ça là qui na makasi même élaboration ya ba texte statut mandombe j'étais parmi bato basimba qui moi comment pour être tout ça la statut si comme papa mandombe ezali papa c'est moi que mandombe toi car ezali mwana parce que na mazamumvu alobi leo mbele ko muni wana pa kununda pile kete nous sommes en opposé manakacha bilimbo wana awa nakati wana kijasa muni mandombe ndenge nini papa ndio papa jalungana wala directeur de soa na académie na kiatu kuna sika mandombe pour la soa fanya na université ngimbangu aibisinga que non toi c'est même muta ndenge nini la partie plateforme ya Ijiki ban tout ça conseil sur bateau ban tala mandombe ndenge zo keze pas yiko le wana parce que pas moi nous sommes en opposé actif makile manakacha pa kununda pile kete yo bilingi en tant que président général oui naza président général à Ijiki mais ma fonction actuelle na niveau ya mandombe tango na zakara secrétaire général mais tango papa Beladi atiki biso nazali directeur général chargé à ligue de mandombe donc la lima donc bateau nyon surtout batanga mandombe oyo bazake lokola ba panzani boye donc nazana mokumba ko sanisa bango pe ko rappeler bango importance ya mandombe donc na matière ya sensibilisation liée na mandombe donc question na yo ezali la bienvenue na ndenge nini mandombe batata na ba mama ezali yango nde parce que jusqu'aujourd'hui
makamutu sala dola na ndenge ndele na asima. C'est ça. Mais mandombe ça lokola na bozana bifurcation to kota na nzela ya mutu mwini. C'est ça. Oyo nzela to sana ngo internet makamutu na français to lobakana ba musuku to kolia na lutu ba lisu maboko te. Donc to la kaka mundele na sima. Mais bifurcation oyo to kota ya tata simoki bango ezanga mundele. Ezanga nde mandombe. Ezanga kituki parce que ni na benga bango, ba benga kituki ko. Ezanga nde mandombe. Donc mandombe soko koti na nzela mandombe okukuta makamu mundele te kuna koyoka singinika zulu. Obi soko dwi mundele na poto. Oyebisi prononcer singinika zulu papa, il peut faire 3 mois zo ko prononcer ngote. Au moins difficulté ni boso ngwana. Singinika zulu singinika ntimbo ala mpamba boala mpimpita. Voilà ça l'ambuka. Donc pour seulement Mundele à maîtriser cette prononciation wana, il lui faut tout un cours. Soit 300 il y a langue qui Congo. Vous comprenez? Donc bah ça bité devant une difficulté, bah vous allez obligé bah vendre na ban tout temps sa bango. Bah y a d'abord qui Congo va maîtriser ango, enfin bah maîtriser mandobo. Au contraire, bah vous allez la musique à la biso parce que pour inventer na mandobo il faut maîtriser d'abord la langue qui Congo. Voilà l'avantage pour dire que et puis encore confirmation oyo naza ko pesa ke kunande kutokosala les 3 quarts parce que clé de temps moko na makambo etali par exemple dessin ya mandobo clé de temps moko voilà et koko bimisa des milliers de dessins moko. Vous comprenez que les richesses intéressantes, infinies. Donc maintenant, tout ça, le côté, tout bandir le côté. Papa Abela doit tirer les matières à Tamouna. C'était ça sa mission. Pour qu'on l'accepte, et ça qui écriture à Abela doté, mais c'est écriture à Simon Kibango. Donc pour l'anglais, nous avons dit que nous avons dit Papa Abela nous avons comparé à bateau Bazoka Banzembo. À Zwinzembo, à Tchekombo, na yeme bato batia ngo kate ke yemu tazwa nzembo na toyeba kate bato tout la kate oui ça ya wo tona mutazwa comprendre donc pour na lelo to lobité to kosa na papa abela de mais ezaki matière bato tata simoki yende ba pesa ki popote apesa biso eza la richesse mais l'inspirateur c'est Simon Kimbamo et Wabeladio c'est l'inspiré. Donc l'inspirateur c'est papa Simon Kimbamo. Donc cette écriture manombe kolonango tata Simon Kimbamo. Donc, bis va jeune, il faut qu'on s'approprie de cette science-là. C'est la matière, donc en dehors de l'église kimbangiste. Oui, ça matière est en Afrique et qui est dans le monde entier. Deuxième matière, on a moni tozui et outil en Afrique, on a brandir. Et zali l'écriture négro-africaine n'a pas d'implication dans le monde. Au cas contraire, tous les locaux de la mondialité. Ah, il y a sol. En tout cas, papa révérend, merci beaucoup. Tous les gens qui sont Ujiki. Au lobby était. Ujiki kuna na poto ba dépend directement na ba paroisse na ba paroisse dépend directement na Yerusalem Nkamba sika bukoza bula sa divinité parce que moment kengani muta akuna na Europe ba paroisse zali mais ba Ujiki ezo tambola vraiment ndenge longo banete et loko ndoko sala muta c'est pas lobi bozo ya la biso kuna na mikila ba ya na poto kuna mais en attendant le lobani le ngo pesa na bandi kuna oyo to kenango to chan na kachara teliki tuna ndo ba kana media qui m'investe. Papa journaliste, merci mingi na motono yo. Même awa na yebsaka bato ete Ijiki égale institut sanitaire. Ijiki eza école. École wana pona changement de mentalité to longwa na makanche mabe, to kena na makacha ki toko oyo ko mema lingomba mikolo koya. Parce que batata na biso baza koleka, mais soki biso toza formé te. Biso to bénéficier na formation te, to bénéficier na encadrement na bango te. Na école ba bengi Ijiki. Mais qu'est-ce que nous allons enseigner finalement? Lingomba kozalani donc kozala lingomba te kozala makamusu. Mais ceux qui par exemple les lots na rencontre à Ijiki parce que Ijiki kono comme on a jeté qui dirigeant faki. Donc c'est là où nous sommes en train de collaquer ça ba jeune les kanisi moko ozo uta na papa simoki mongangai. Ça je vous assure, so que na répétition na faki. Qu'est-ce qui se prépare au niveau de l'église? On peut avoir l'information à Faki, aucun Afrique peut c'est la même chose, na dirigeant, na GT. Donc tous on a spécialité na biso. Mais on est allé que l'unité dans la foi, unité dans la vision des chefs spirituels. Donc on voit na Ijiki. Mais si vous avez tout bas na poto na yokelaka, ils allaient banamike. Ils allaient banamike te. Ils allaient plateforme ya ba mouvement na ba association, nyonso tout bas sanganaka na Ijiki mokola mardi pour être tous na idée unifiée. Peut-être plus tard, tant qu'on continue à diriger l'ingomba, tous en alikanisi, moko ozo uta na Nkamba. Mais kuna na poto na tuna yo. Nani angwa memela kabino makanisi ya Nkamba. Et tant que mosanga na mardi boloba kanini. Et Ijiki nini boloba bate mango bo developer nani mutapesa kabino yango. Donc ezalo kola bana moko bo abandonné, mais na bana bazoko se débrouiller na ndenge na bango.
ba me kana ko sepelisa nzambe nzokande papa azali très compliqué okosala likambo konza nzambe asepeli nzoka asepeli te nzambe asiliki donc il faut pas peso matière précise kuti na kamba yango no mona kabiloko mosusu papa nommé mutu mais comme mutu wana olingaki azala pembe ya nommé oyo azali mwindo yo siliki donc volonté ya nzambe vision ya nzambe ezali vision na biso te il faut tosala la volonté ya nzambe ke volonté na biso na poto volonté na biso bajene mais tosala la volonté ya papa wasinde papa kosepela yango wana mikolo oyo nazaki na nkamba papa lobi boye mwana oyo atindamaka donc eleki mwana oyo aye kotumba mbeka c'est biblique kotindama eleki mutu oyo atumbi mbeka obi apesi mabonza obi apesi mataba donc papa journaliste voilà moi de lobo na zakida papa révérend merci beaucoup vous allez nous kiso awa ngana yebana papa ndem sa yaki pour mistère na Yerusalemi ngape mistère de Jerusalem to yika pour dernier ngana na invité na forum ya jiki na Kimateke to sula ki bande ko sependa ki ko yisi na ko na so bref tata ça sera biso yo to chelika parce que on so biso comme la biso comme ça matière uzanango okabala biso yango to parti yango to soli boye papa awala kata kam ya kata Kinshasa gare centrale parlement international muta merci beaucoup. Merci beaucoup. Yelu gidinga sanka kani ko mo zawo nge data ndo manuel ukasa ngulo ko panga ono ndinga ko na kiko to sikila mona tata simuli kimbangu nzaya mvimba kiko mo to vova kadi pa kundunge pelekete mkikongo yenu ingeta merci beaucoup. Papa dem sa sima ki biso kuna na kamera ye moka mundele grand fétiste ye wona gaga tele gaga ye zila fumungizi dikivutula kadi mono ya vilantama vazizi kyaku fuma meungiandala wana zosenga nzambe ki mulimo sata chimamaza na yo bana bame luzizi la kweno mupasi kadi ntuka ilweke momo lwetimona lusianda makweno kadi fumwa nlongo sika luyindula kaluvonga nini tuko banlongo mana mabikula kwa isulutala malungane luyindula mana makala musodoma yegomora luyindula mpe mbandu ya Noa batuma mako badila babokela Noa utuloloka monzambia ku katuloloka wana zani nzembo oyo ekobima kala mingi te ngina kombolenza siyani kuna yo musonga lendo kiame munza wana Muta, papa Hugues, merci beaucoup. Elonga na pesa kibino, olingo mibeko misala, bana nanga, oye bayango, elonga. Ce qu'on a français, trahison, voilà ce qu'on vous faites. Merci Baki wana pour vous faites, moi nzemo faut pour faites wana. Nzemo moko ya faut pour faites. Nzemo za ebele. Enzaini kukini, bantu beti tomba. Kwesi bamone na nzambia mpunguwe bantu betivonda sana munwani na bifumu munwani na ola epalata bavila kenevo nzambi wetitala Zambi weti mona Moutala Kena, Dieu le Père, papa qui sont loqués, les actes nationaux naïe, et où aussi la vraiment image papa qui sont loqués, Dieu le Père. Boma, et si quelqu'un ko fana bakanisa qui était bako, bongole makansinzo kane, Yewana Melchizedek le roi de Salem, pas de généalogie à Botami le 12 février. De 1914, 2014, c'est-à-dire qui centenaire naïe, bandeko balandi boma, et si kabanzemba mutuya tout va espérer wana toyokani nabiso. Merci une fois de plus et à très bientôt au sein de la radio-télévision Kimongiste, les médias Kimongiste partout dans le monde entier. Bien des choses à vous et à très bientôt. C'était mon nagout. À quel moment? Ah bon? Ah. Bandi comme ça on a ndeko yo. Ye bandi comme ça na pas fumalo matika yawa. Mais
na oyo etali makanisi elengomani te ye asili kaka baye kozokisa ye awa fana
Papa, oye. Papa, oye. L'espoir du monde, nous sommes derrière vous. Jéjeki, oye. Jéjeki, oye. Jéjeki, oye. Passez plaisir à Kanasa. Papa, wo. Rabake. Avion, wow! Hélicoptère, wow! Masuwa, wow! Le mal, wow! Jéjeki, oye! Louendinga Mfumu. Jéjeki, oye! Jéjeki, oye! Passez plaisir à Kanasa. Kamba, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Yerusalem Idiapa, Bikundanga, Papa Kisolokele, Papa Dialugana, et Papa Diamina Koutima. Tata Mwanda Verla, oye! Tata Mwanda Verla, oye! Tata Mwanda Verla, oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani, Mwana Verla. Sa divinité, oye! Sa divinité, oye! Sa divinité, oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Venez voir sa divinité. Simo Kimbangu Kiangani, Père Céleste, fous-moi l'ongo. Venez voir sa divinité. Simon Kimbangu Kiangani, Père Céleste, fous-moi l'eau. Il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous. Tata Mwanavela, oye! Répétons bien, répétons! Répétons bien, répétons! Quoi y qu'a voix nakombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe na biso tozongisi merci mpe matondo epai na bino batata na biso ya likolo na se tobengi yo papa koluki biso lokelo to le sacre daniel papa fambanza telinga na kiangani salomo paul papa moloma daniel dakuti mazozef misato na likolo misato na se bosangani na nzoto ya papa moloma osimoki mango kiangani alifa na omega ebandeli mpe suka likolo ezali kiti na bino ya bokonzi mokili esika na bino bokotiaka matolo kutumo itongo poko eza kotala likolo na mapata se na bawi mpe suka na mokili na miniti moko oyo nyonso eza koleka na se na ntango biso toza bapaya kasi bino koza bakolo na yango pamba te bino nde botindaka yango bino nde bopekisaka soki bopekisi etelemi soki botindi esalami yango wana papa tokomi na suka banda ntongo tozalaki awa mpona kosalela bino oyo ya mabe tokosalaka na makanisi na maloba mpe na misala yango tokosengelaka yango bolimbisi tata pamba te nzambe po aboya yo na motema na ye ezalaka na mwa likambo moke
kolakisa na biso ezali mingi.
Programme de présentation, il y a V, il y a 2012, je ne sais pas, il y a jamais la mission. Papa m'a dit, on va voler. Prière d'ouverture, je parle à maman, puis je parle à papa Mathieu Bouto, qui est le grand président national. Pour le JP, c'est parole, il y a le président général de l'JP. Pourtant, lui, il y a le consul à Boule, et le consul à Boule, on est parce que tout le monde va le monde, c'est fini. Tout ça dit le salut que j'aime, Moukiel l'État, Moukiel l'État, Moukiel l'État. Tout ça dit le salut que j'aime, Moukiel l'État. Et j'aime, Mbangito Foulouka. Papa Simon Kimangiangan. Tozoli Seigneur, merci, Zambé Abisso. Au bâté Abisso depuis le 1er janvier de la Constitution le 17. Nakati ya Kimia, au Pessi Bisso, occasion, Bisso Bagien, le monde entier. Très pour souhaiter au meilleur, Zambé Abisso, Tozoli Seigneur, merci. Papa, mon côté na seto la dikola kokani na yo. Yamota onyoso elike Abisso ekozala kepa na yo. Pamba tesi kitokoti elike pa na mukamokili. Akokufa ubi akodecevoir biso. Zambe anguya zambe bakoko na biso tiketo kumisa mosanzolama. Tumu ya zambe na biso limbisa biso. Sobi okotala mabunga na biso mwayo kabileli na biso ekozala te otela biso mawa. Papa tala pasi tondi na kati ya mokili. Esiku na kati na biso ba jeune espoir de l'église. Masumu ekoti na kati na biso tolati yango lokola bilamba ya wenzambe na biso petola biso. Papa yamba kado tosili komemela yo. Euti na banzela ya ndenge na ndenge ya wenzambe na biso petola yango. Kanisela ebele batike na kati ya bandaku. Na bapasi ya ndenge na ndenge. Ebele bakanga na prison moinisata na nase ya mai. Na bamabanga na bamilimo mabe ya wenzambe na biso tosengi délivrance. Tokisa biso ba jeune na sagesse papa. Kobanga nzambe ezali ebandeli ya mayele. Pesa biso bobangi bwa yo. Tosala mosala na yo lokola baboti na biso bazali kosala. Kimia tosengi na banzoto mpe milimo na biso. Kanisela baveve, kanisela baorphelin. Cette famille mobimba totiki na maboko na yo. Na manso tosengi ya mabe nzambe na biso limbisa. Maezangi biso yoza mokokisi ya manso. Maekolobi esepelisi oyo ya mbango lokola bouquet de fleurs na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo na tata mwana mpe molimo mosantu tokotanda mokanda mwa nzambe na nzembo ya bayuda motu ya mokanda elobi boye loyembo na mobembo na kobuta na kombo na tata baonda nzambe alinga biso atinda mobikisi ose tala esengoyo ye apongisaka elingi komonana kotonda nzambe alinga biso atinda mobikisi ose tala esengoyo ye apongisaka elingi komonana. Papa Mukonzi Abule nzambe na biso lelo ndenge oyebi yango eza mokolo monene le 17 janvier 2012